Glorio Langi. En tout cas, félicitations. Côté Moussala na yo vraiment très bien. Félicitations Pendengo Sali de Loyo. Maman Banami Bale. Très bien. Nga na jaka fio nominé na belle famille da Ndumba. Lokolo boto bala ba mona ka ozalaka wana sila ma biso pe sila ma te tele ma tozo bunda na jeunesse. Na tikela bongo charge na bongo na miyebi dana mutu na ngape na bongo na wana za Ndumba. Do ata na sale lo recipe si bino changer combo wana te. Voilà. Mbote ba papa ba mama bandeko. Mbote barando na barandonet. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Du 1er mai 2024 jusqu'à le 1er octobre 2024, osombi kabelo, okeko bongisa kabelo, okatisi suki, okangisi suki, osombi ba accessoire, osombi ba produit de beauté, osombi ba crème, na kombo ya Papa Robolide, okozwa réduction totale chez Olga Kabelo, chez Olga Kabelo, #1. Glorio Langi, modèle na yebelio na media, kobana na tango ya Grace Mbisi, Kongwelengi. Tilelo, so natali, ozali mwana mwasi moko, obanda kozwa vi na yo ame bandakala. Po na ngai nazomona na yebilango a partir ya Kongwelengi. Ma réalité ekozala pe obanda kozwa vi na yo avant déjà na maboko. Eloka bien soso okokaka. Ça c'est vraiment très bien. Donc nazoloba tango ozwaka vino ame osalaka eloko. Eloko wana efutaka yo. A partir eloko wana okokosomba chemise na yo, chaussette, to periki. Nga na jaka fio nominé na belle famille da Ndumba. Lokolo boto bala ba mona ka ozalaka wana sila ma biso pe sila ma te tele ma tozo bunda na jeunesse. Na tikela bongo charge na bongo na miyebi dana mutu na ngape na bongo na wana za Ndumba. Do ata na sale lo recipe si bino changer combo wana te. Voilà. Na koliana okoka. Ata tango ozovanda po bapara na yo, okoko bakisa eloko ezangi sans osenga bango. Okoli na koko ndenge yo mokoloba. Yango toyebi yo mwana bandali. Babokoli yo toyebi ta babotaki yo, papa oyo abota ote mutu abokola yo, wazaki mobala mama na yo. Toyebi. Obala pe na 16 ans, mbala moko baboyi yo, batie mwasi mosusu, okontinue ba classe. Toyebi. Alors Glorio Langi lelo bisiko komi lisusu. Na kati la France, osali vraiment makasi. Pona plateau obando kokape bongo, musala oyebi na modèle na yo, oyebi. Oyebi yango bien, wana na kolobate oyebi te.
poso koyebaki te pa grâce mbiso olinga kosala te. nga najaka fio nomine na belle famille da ndumba lokolo boto bala bamonaka ozalaka wana silama biso mpe silama te telema tozobunda na jeunesse natikela bango charge na bango na miyebi dana mutu nanga mpe na bongo nanga nazaka ndumba donc ata nasala eloko esepesi bino kochange kombo wana te voilà soko oyebaki te mbele Frank Stemai Afrique efo eninga komata bongo te ne bandeli kaka do oyebi ntango oyaki poto awa antuka okokaki te yo moko osala yo moko natikala komona yo te okoka mpe yo moko boye tosala me sikoyo namoni okoki yo moko no osali bon ata ozosala pa mutu mais s'en sortir bien yango félicitation sikoyo kote bana nazo félicité pourquoi parce que na histoire na yo ya vie yo moko oyebi nga nayebi yango te vie sentimentale na oyebi tokomi na age oza nango nga najaka fio nomine na belle famille da ndumba lokolo boto bala bamonaka ozalaka wana silama biso mpe silama te telema tozobunda na jeunesse natikela bango charge na bango na miyebi dana mutu nanga mpe na bongo nanga nazaka ndumba donc ata nasala eloko esepesi bino kochange kombo wana te voilà sikoyo na modele oyali deja na modele obanda komiluka yo moko okoka kolia okoka kosala eloko sanke mobala pia yo so bakopesa yo bapesi yo seke vie sentimentale na yo vie amoureuse na yo ezala mpona mbongo te mpona koteka nzoto te mpo soki ezala mbele osala yango na Congo dapres nga nazomona bongo sikoyo lokola sokomi na poto oboti bana mibale elakisi na vie sentimentale na yo omemango sa intérêt na bolingo mais efuti mpe te ke bozala couple na ndako ya libala na mobali obanda obota na mariage manini nga najaka fio nomine na belle famille da ndumba lokolo boto bala bamonaka ozalaka wana silama biso mpe silama te telema tozobunda na jeunesse natikela bango charge na bango na miyebi dana mutu nanga mpe na bongo nanga nazaka ndumba donc ata nasala eloko esepesi bino kochange kombo wana te voilà yango wana opoti bana mibale oboti be par accident te par quel calcul non po otala mpe age na ndenge okomai na poto alors sikoyo lokola oboti bana mibale oza mama na bana mibale wana la France yeba famille nombreuse na la France ebandi awa na poto mpe kaka ya na bamboka ebele 3 bana donc mpa na ngai bana mibale oboti ekoki nango soki olingi nde okoma na famille nombreuse okobota moko lisusu bakomi 3 soki babali yo ata babali yo te nga najaka fio nomine na belle famille da ndumba lokolo boto bala bamonaka ozalaka wana silama biso mpe silama te telema tozobunda na jeunesse natikela bango charge na bango na miyebi dana mutu nanga mpe na bongo nanga nazaka ndumba donc ata nasala eloko esepesi bino kochange kombo wana te voilà surtout lokola oluka vi na yo bien ose proteja omibatela okomi ti lelo boye kobota te mpona opesa mobali mwana o
maye le wana to makambo wana yaka na basi to po yo mpe bisika oza wana oyebi yango bien tokanisa yango bien mobali oyo akoya ntango ayelinga serie ata alobi te fo nabotele mpe mwana oyebi bongo eya bongo te Gloria eya bongo te mobali wana soko aye soko mpo botele mwana te bokozala mpe kaka nga na jaka fi o nomine na belle famille da ndumba lokolo boto bala bamonaka ozalaka wana silama biso mpe silama te telema tozobunda na genèse natikela bongo charge na bango na miyebi dana mutu nanga mpe na bongo nanga nazaka ndumba donc ata nasala eloko esepesi bino kochange kombo wana te voilà so mpo boteli ye bokokabwana mpe kaka kokanisa yango teke soki ndenge nini rien eza na bacouple bavandi aboteli ne mpe mobali wana te bavanda na bango mpe bien bakomi mpe ba 8 ans me ntango bamakambo moko ye na bango na kati ya couple ou bien na motu ya mwasi ou bien na motu ya mobali to na motu ya mwasi amoni ta moso makambo wana ye to mpo na kogere makambo wana mobali yango mpe tovandaka ne na couple na bota na ye te tika na botele mwana ntango aboteli ye mwana mbe ntango nde mabe ye makasi après 2 ans bakabwani par rapport balaki avant nga na jaka fi o nomine na belle famille da ndumba lokolo boto bala bamonaka ozalaka wana silama biso mpe silama te telema tozobunda na genèse natikela bongo charge na bango na miyebi dana mutu nanga mpe na bongo nanga nazaka ndumba donc ata nasala eloko esepesi bino kochange kombo wana te voilà donc okokobota to okobota te po Gloria bando longwe wana moke tina mokwalelo ozali en bonne santé ozali en forme bongo te Gloria sikoyo ntango ozali bongo oza bongo na ntina no alors eloko ya très important pa ya moto yani ozala bonne santé bongo te kobota eya fait partie ya santé na komemaka zemi eya fait partie ya santé na donc eloko okobatela yango wana okobatela yo ozala toujours nzoto kolongolo nga na jaka fi o nomine na belle famille da ndumba lokolo boto bala bamonaka ozalaka wana silama biso mpe silama te telema tozobunda na genèse natikela bongo charge na bango na miyebi dana mutu nanga mpe na bongo nanga nazaka ndumba donc ata nasala eloko esepesi bino kochange kombo wana te voilà wana ntina teke okobatela bolingo mpo botela ye to botela te wana fo tiango na motu oyo ya conseil na opia na bato nyonso te motu na motu aka na conseil na ye oyo eza sur mesure mpo na Gloria olangi parce que banda wuti banda bomwana tina mokwalelo aza wana sante na ye ebatami bien vie amoureuse abala avant agere makambo bien apesi amour alors sikoyo ntango akopia amour
soki ezomanke mwana akopia te soki ye nde alingi abota azala na bana misato wana boti bakobima na nzoto ya mobali te. nga najaka fio nomine na belle famille da ndumba lokolo boto bala bamonaka ozalaka wana silama biso mpe silama te telema tozobunda na genèse natikela bongo charge na bango na miyebi dana mutu nanga mpe na bongo nanga nazaka ndumba donc ata nasala eloko esepesi bino kochange kombo wana te voilà akokanga mpe mobali te si napie bino exemple moko non yango wana lokolo osan sortiraka o resiti na yo eza kosan sortir donc ntango makambo oyelaka reshite na kati ya reshite omataka donc bandi yango banda kala nakanisa vozala na media yango ntango bana no bali ya bonne santé yo mama wa toujours kolongono osan sortir na bepreuve ya ndenge na ndenge lelo oyo wa deja na ba 35 ans alors ntango wana ba 34 35 ans omo dia koto komi no ya molai nga najaka fio nomine na belle famille da ndumba lokolo boto bala bamonaka ozalaka wana silama biso mpe silama te telema tozobunda na genèse natikela bongo charge na bango na miyebi dana mutu nanga mpe na bongo nanga nazaka ndumba donc ata nasala eloko esepesi bino kochange kombo wana te voilà mpo na likambo etali bolingo soko tie 35 plus 15 50 ans 35 plus 4 5 40 ans plus 10 45 ans nalobi no bongo pwani mpo na likamba bolingo na likamba femme seule et les enfants na likamba koluka amour kotalaka bato ya age na yo te talaka ba oyo yo baada na 40 ans talaka bango na bilongi talaka bango na makambo modele bazosala tala bango ndenge azoloba zwi bolingo tala ndenge kei tala ndenge ezokende bien tala ndenge ezokende mabe tala ndenge esili tala ndenge continue mpo moto 40 ans ntango akokumisa bolingo yo Gloria eloko tout ntango azokumisa ngo fo tala basali combien d'années na moto azokumisa pamba te yo kuta ozala na ba age wana te okumisaki trésor elumbu no oalaki sire na trésor elumbu no alakisaka bepreuve nyonso ya amour no boboti mpe oyebi mpe nde bokabwanaki no alors nga najaka fio nomine na belle famille da ndumba lokolo boto bala bamonaka ozalaka wana silama biso mpe silama te telema tozobunda na genèse natikela bongo charge na bango na miyebi dana mutu nanga mpe na bongo nanga nazaka ndumba donc ata nasala eloko esepesi bino kochange kombo wana te voilà siko ba oyo tokomona na baye kotala otala nga nazwi moto asika aza bien kaka na 2 ans navandi ne on dirait nazala ne 50 ans kobangano te apres kaka kotika ntango bakokende boye bakabwani na bango moko bayebi te ketikali 3 jours mpo bakabwana yango wana bawana kutu kobangana o te wana expérience
so na otangeli ba age wana eza ba age obando se détruire na libanda tomona ngo te mpo ya mwasi oya mwasi tobando ya ozanga bato te no ozanga bakamaradi te na bavisiter bien sûr tozala ya lokuta ya koprofite to kozwaka pilipili mpa na yo to toya mpo topase bien moment ou bien tozwa yo ozala na akompagnie na biso mpo na mosala osala bozolanda ou bien amitié solo mepon mpo na oyo ozali Gloire Olangi osalaka bemission olandi do likambo yali mpo soki likambo ya te tokende zoba oyo misusu wana ana rien nyonso nga najaka fi oyo nomine na belle famille da ndumba lokolo boto obala bamonaka ozalaka wana silama biso mpe silama te telema tozobunda na genèse natikela bango charge na bango na miyebi dana motu nanga mpe na bongo nanga nazaka ndumba donc ata nasali eloko esepesi bino kochange kombo wana te voilà o depression etondi ye ocomprendre yango wana makasi tu osali mpo ozala boye eza yo sikoyo bana oyo yoboti Obed na oboti sikoyo bawana nde bakamaradi na yo bawana nde bonheur na yo soko tie plus 5 Obed plus 5 age wana nango akomi na 10 Obed plus 10 ans 15 ans wana Obed plus 15 ans 20 ans wana nde bami na yo wana nde famille na yo wana nde babolingo na yo olandi wana bana mibale en tout cas mpa na ngai modele nataleli vi na yo na modele yali bana mibale mpa na yo oza à l'aise misato mpe oza à l'aise mais plus nga najaka fi oyo nomine na belle famille da ndumba lokolo boto obala bamonaka ozalaka wana silama biso mpe silama te telema tozobunda na genèse natikela bango charge na bango na miyebi dana motu nanga mpe na bongo nanga nazaka ndumba donc ata nasali eloko esepesi bino kochange kombo wana te voilà okoluka makambo oyo eyela yo te na vie ya modele mosusu me bon omona neti obotamaki mpo résoudre aka bamakambo banda bomwana orésoudre aka makambo ti bomama ti bokoko orésoudre kaka makambo yango bana mibale mpa na yo vraiment très bien Gloire wana selon nga selon yo te yo nde koyeba ya mokolo nzoto nga nayeka na félicité yo bien sûr émission ekokoya nakopupula to ndenge nini nayebi te mpo nga nalingaka rando oyebi yango bien mais awa yali émission ya kofélicité yo mpo nalingako mingi nasepelaka mpe na yo yango mpe napupulaka yo Gloire Olangi Gloria en tout cas merci félicitations lisusu batela bana bien ciao
Ngana jaka fio nominé na belle famille da Ndumba. Lokolo boto bala ba mona ko zalaka wana sila mabiso pe sila mate tele matozo bunda na jeunesse. Na tikela bongo charge na bongo na miyebi dana mutu na ngape na bongo na ngana za Ndumba. Do ata na sale lo recipe si bino changer combo wana te. Voilà. Du 1er mai 2024 jusqu'à le 1er octobre 2024 osombi kabelo okeko bongisa kabelo okatisi suki okangisi suki osombi ba accessoire osombi ba produit de beauté osombi ba crème na kombo ya Papa Robolide okozwa réduction totale chez Olga Kabelo, chez Olga Kabelo, number 1. Ngana jaka fio nominé na belle famille da Ndumba. Lokolo boto bala ba mona ko zalaka wana sila mabiso pe sila mate tele matozo bunda na jeunesse. Na tikela bongo charge na bongo na miyebi dana mutu na ngape na bongo na ngana za Ndumba. Do ata na sale lo recipe si bino changer combo wana te. Voilà. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Amour na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nya ma danger. Donc ba samta lo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Amour na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nya ma danger. Donc ba samta lo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Amour na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nya ma danger. Donc ba samta lo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.